nango ke batambongo basungaka ya nana efie me ayo eleki nana efie asungaka tabana babola nana efie asungaka tabana bazanga bapoti nana efie azana ONG nana efie asungaka bademini nana efie sungaka kolemba te kotika nana efie motema malamu bosabone trona bosabone tro na planète nana efie bosabone tro na planète nana efie bosabone tro. Alors merci bino ki bandeko nanga bosabone na planète nana efie vraiment eza chaîne ya biso nyonso vraiment bosabone so bomoni kaka tolia peta na kati ce qui fait yango base donc on a beaucoup de s'abonner bola na ndenge tozo développer tolia pete na ndenge système ya mikolo yo nzambi courage yopé base vraiment na ngibino trop vraiment merci planète fille kitoko makasi Ambassi bourgeois moto swag le prince Racel le prince de Fali Poupa déjà vous dit biso tous les yeux virés braqués vers planète et fille nana et fille tous s'abonner massivement donc abonnez les bino je vous demande tout s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualité, planète nana et fille TV, s'abonner ça va bien, ça va te coûter rien quoi. Vous s'abonner car au moins on perdre l'autre, on sait pas. Bonjour, bonjour, bonsoir, bien-aimés. Na pesi bino sotumbo te na kombo na Yesu Kristo. Lelo naza kosala kaka repas moko ya muke mais spécial. Lelo toza kaka na liboke angolo oyo naza na besoin na présenter na mokolo lelo. Liboke angolo yango oyo ongo na biso asina sukoli moni na tete déjà ba ligne ngolo na biso oyo kasa kaka bakwanga oyo toliaka yango oyo natiaka na frigo po toza na mwa difficulté mpona bakasa na kotia papier aluminium na se après kasa oyo ekozala likolo bomonaka nde na okanga nasukolaki ngolo na biso na vinaigre mukie oyo vinaigre natiaki mukie na ngolo na sukoli naza na jimbo ya mbisi yango wana buyo ya mbisi nango na kotia na ngolo na biso naza na biloko ebele na kotia te na koekrase ndembi na onyo oyo na kotia njinja muke doki na kotia tangausi muke na kotia ai muke et puis tomate oyo na kotia nkutu mobimba te na kokata yango parce que eza liboke. Après naza na dendo na osala bana na osala ngona pomme de terre yango na dendo et puis oyo na kotia yango na liboke na biso mukie eza soya sauce na kozo mukie kaka mingi te mukie na kotia na ngolo et voilà nazo craser babiloko ba ndembi na ba onyo pona na saisonner yango. Merci. Tiangolo na kati ya bakasa nde na préparer déjà bakasa na ngayo. Omoni bakasa na nde na préparer. Na tie papier aluminium na se, na tie kasa oyo ya liboke likolo. Na tie bakasa liboke likolo sikoyo naza kotia biloko na laksaki oyo na tia ngo na ngolo na tia ngo na ngolo na tia ngo na ngolo ekovanda evanda na saison evanda na ngolo pana kanga na biso yango oyo na tie et puis na tie awa saisonnement oyo na dendo na okangila bana na tie pe saisonnement oyo
Ok. Natiaki pe déjà pilipili muke na ngolo. Ok, natie magie natie bouillon muke mingi te mingi biloko ebele na nini te bamungu ebele na biloko te natie. Ok, natiaki déjà jumbo ya poisson natiaki déjà na otika omwa muke quelques minutes ata 5 minutes après nazoya kotia yango na kati ya liboke na biso. Liboke na nga na kotia yango na full te, na kotia liboke na mai te. Ngai koko na biso Elizabeth abane kotumba liboke na atie na kikalungu atie mabele. Me ana poto comme toza na mabele te, na kotia kaka liboke na nga likolo kikalungu na dimine moto. Na odimine moto ti 1 heure du temps. Liboke na nga koya kobela. Donc eza liboke na kotia yango na moto lokwa na mai ya moto lokwa na zotokisa te. Biso to bangala to saka liboke na kati ya kikalungu. Ah, ok. Awa nakangi déjà liboke nanga yango yo nakangi yango déjà natie na kikalungu. Biso koko na biso ya mwasi Elizabeth abande kosala liboke na ye ambisi atie mabele na kikalungu atie liboke. Comme toza na poto mabele zate, alors je peux rien faire. Natia kaka likolo ya kikalungu. Le natie likolo ya kikalungu moto nange aka na 6 na dimneti na 3. Ok, c'est ça. Po eza liboke ezate na nzungu natie biloko natie mai etoki après lobi osali liboke. Liboke bazaki otumbango biso bangala ba mama na biso na bakoko na biso ya bangala bazaki otumba liboke ka likolo ya kikalungu batie mabele. Yango nga nasalaka nanga na kikalungu bomona ndenge mpe kobela vraiment très bien. Bon siko nasala pomme de terre na biso natokisa yango na saisonnement mpe na kalingi na dendo na biso bana baolia na pomme de terre. Et voilà, liboke na biso yango wana bomoni mabele eza te elo mo eza na kikalungu te rien que liboke ake moto mokie po ebela. Awa nakomi natie liboke na biso esali déjà 30 minutes na kati ya nini ya kikalungu esali déjà 30 minutes. Voilà. Dendo na biso yango yo nazokalinga yango. Pomme de terre yango yo. Donc naosala yango pomme sautée nazo saisonner yango natia yango pe saisonnement ya jumbo. Oyo yango ezaka biloko nyonso je natia mongo po na utiliser rien kaka ba jumbo. Natia yango citron mukie kaka. Citron yango natie mukie etoka nango. Liboke esali 30 minutes etikali 30 minutes. O dendo na biso dendo yango yo bana bali yango na patate yango na donc tozo keleka molo kala te tozo koma presque na suka totika na 30 minutes pona to silisa. Cuisine na biso ya bastar na mukola lelo. Cuisine na biso ezaki un peu simple. Liboke na biso ebeli oyo bomoni liboke na biso angolo yango yo ebeli na mapapu ya dendo na saela kibana mapapu ya dendo yango yo. Et voilà. Nasalaki
ngolo na biso evandaki pendant 1 heure du temps. Evandaki 1 heure du temps likolo ya kikalungu. Ngolo na biso evandaki 1 heure du temps. Après nasalaki pomme de terre oyo, pomme sautée na kati yango nde bomoni. Après na tokisi yango natiaki saisonnement ya jumbo. Etoki natiaki citron pe muke na pomme de terre wana. Pona ekoka permettre bana balia dendo na bango. Oyo eza mapapu ya dendo. Eza mapapu ya dendo. Attends, mapapu ya dendo yango. Na kalinga yango kaka baolia yango na salade. Oyo ngolo na biso ya liboke nde na lobaki. Donc il y a pas un problème et ngolo na biso ya liboke ebeli très bien. Moni botela ka mbisi yango wana. Ngolo yango wana na kati au moins ndenge ezali ebeli très bien, il y a pas un problème. Okolia yango na kwanga, okolia pe na makemba, okolia pe na pomme de terre oyo, okolia yango na eloko nyonso tu. Donc lelo ezalaki ka repas moko spécial. Ngolo mona kande na laksaki natiaki kasa na se, natiaki papier aluminium na se, après natie bakasa oyo likolo. Donc meka pe kosala na façon oyo olie ya ko tiaka liboke na kati ya mai ezotoka wana ezesu liboke to komolamba mbisi. Donc kia liboke no na kati ya kikalungu bien na four. Na musuna tiaka na four. Na four ndezo ka temps vraiment ebelé. Donc na four eza 1 heure du temps, il faut na diminuer four et ko ça ata 1h30 na four pour vraiment mbisi ebela. Bon, oyo na salaki na kikalungu. Merci pour vous mes abonnés, merci pour na bino nyonso tout obo zata na bino pour na kolanda cuisine oyo cuisine des stars. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube. Isa Wabino Planète Nana FIE. Si vous avez aimé les vidéos, vous cliquez kaka. Donc bamsu basenga ki liboki ambika. Donc na ngulu bien na soso. To sala ngo na mikolo koya. Et voilà pour aujourd'hui. Tout ça eka liboke na mapapu ya dendo. Kalingaki yango toza nango de ekolia mana mukolo ya lelo. Merci beaucoup. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, vous protège. Nzambe apambola bino nyonso. Bozana kimia, Nzambe azana contrôle na makambo nyonso tu. Oyo ye na mokili. Nzambe azana contrôle na makambo nyonso. Merci beaucoup. Bato mongo basungaka ya nana efie me ayo eleki. Nana efie asungaka tabana babola. Nana efie asungaka tabana bazanga bapoti. Nana efie azana ONG. Nana efie asungaka bademini. Nana efie asungaka kolemba te kotika. Nana efie motema malamu we. Bosabone trop na. Bosabone trop. Na planète Nana FI. Bosabone trop. Na planète Nana FI. Bosabone trop. Alors merci bino ki bandi konanga bosabone na planète Nana FI. Vraiment eza chaîne ya biso nyonso. Vraiment bosabone so bomoni ka tolia peta na kati ce qui fait yango base. Donc on a beaucoup de s'abonner bola na ndenge tozo développer tolia peta na ndenge système ya mikolo yo. Nzambi courage yope base. Vraiment na lingibino trop, vraiment merci. Planète fille qui toque ma casse. Ambassi bourgeois, mon swag, le prince Racel, le prince de Fali Poupa. Déjà vous dit, biso tous les yeux virés, braqués vers planète et filles, nana et filles, tous s'abonner massivement. Donc, abonnez les bino, je vous demande, biso tous s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualités, planète nana et filles, TV. S'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Vous s'abonner car au moins là il va perdre l'eau. On sait pas.